Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Teto sola ensemble, kakande to sola kanabino, papa, maman, Simba na bokebi. Nae, to sana lisolo moko, maman na biso azana besoin ya conseil public. Maman lo bibo pesa e conseil asala nini. Na kolinga olanda lisolo oyo très bien, attentivement, au comprendre. Pesa biso conseil sur commentaire. Comme la biso na commentaire maman asala nini. Avant to banda di solo na biso to zangite ko pesa bambote na biso na sponsor officiel ya des shows de Nar TV Ngoya Ngola Godé maman na Sisina Deyo Paris Défense et ça la yo bien côté aux amis mais pourquoi pas to pesa pe bambote na balandi nyos. Il y a des shows de Nar TV nzambalo la bate la bino okati mabota na bino bon début de la semaine to beta li solo. Maman na biso abenga na des shows de Nar TV. Maman za na Suède. Problème mo eza na Suède. Maman lobi des shows naza plus ou moins na 2 ans et demi na Suède. Problème eza boy. Maman lobi des shows tozalaki na Uganda. Ba kendaka na Uganda. Ba boka ngunda na Uganda tant que de réfugiés. À partir ya Uganda ba réinstaller bango na Suède. Ba recommander bango ndenge ba déplacer ba réfugiés. Bazui réinstallation na Suède. Ba maman na biso na mobali na ena mwana moko. Maman za mère de 3 enfants. Bana na emi bale batikali na Uganda. Baye na mwana moko na mobali na e. Bref, mwasi na mobali na mwana moko baye na Suède. HR a installé bango na Suède. Maman lobi de show tokomi na Suède ba pesa biso ndako tout consort. To vandi bien po bango baye na compte ya ACR na compte Ngunda. Ba pesa bango ndako makambo tu na kanda mais en entendant bazwa kanda ba komaki une semaine seulement. Mobali ya bandi désordre. Bazana 2 ans et demi. Mobali loko liboso ya lingaki ayeba babar banganda esika ba melaka masanga. Bref, mobali ayebi bisika banganda ezali asali ba connaissance na ba congolais mususu o balula quit. Mobali musala kaka masanga. Maman lobi de show. Tokomi na mobali na Suède. Mobali azo nyokola maman na biso na ndenga mukete. Maman lobi de show. Mobali azo ko betanga na ceinture pena boma. Ko beta maman pena boma. Et chose grave. Il y a des fois même soka beti na mwana. Abimisi bango libanda. Na malili bobima. Libanda ko beta. Maman abi de show du fait que nga na yaki mboka sika. Naeba kindenge poto ango peza la raté. Naebi ne makamu na Suède ezala raté. Mobali ko beta. C'est-à-dire mobali asali camaraderie na baninga ya kwiti. Soki ba ke ba langwe yetango kozonga lukutu na mwasi. Mama abi de show naboya nanga pe kufunda. Naboya rape ko loba po mboka pe na yesika na kufunda ndenge nini. Naebi pe mambo poto ango ndenge tambola raté na Suède. Ezali na mko mususu abeti mama na biso. Abeti maman na biso kolo lisolo ba voisin de ba moni. Ba voisin du fait que bazomo na mikonyo so bitumba mwasi aganga na ndako wana. E ko sa mko msusu abeti mwasi. Ba voisin ba bengi police, ba policier ba ye. Bref, effet ya ko swana na ko bunda mikonyo so. Ba sali bango, ba sala ki séparation du corps. Police bazui maman ba ke ko placer ye, koto msusu ba kaboli bango na mobile. Chose grave. Webi ba mama bolinga biso mingi Maman bi des choses to sali séparation du corps na mobile du fait qu'azo betanga trop. A betanga ya mbalebele bakanga mobile plus ou moins 3 fois. Bazana 2 ans et demi basi bakangi mobile 3 fois ko beta. A beta maman na biso makele le bimi ba voisin ba bengi police ye batindi ba on a ba association. Comment dirais-je, ba assistant en fait.
ba séparer bango po ba moni ke mobali aza trop sauvage. Ba séparer bango ba tie mwasi pa na ye mobali pa atikali na ndako wana ba longoli mama na mwana mobali atikali. Jusque là babandai même ko menacer ba botola mama mwana pona irresponsabilité ya mwasi na mobali nyonso bitumba. Ba moni ke bino boko la mwana yote alors ba assistant social ba komaki na idée ya robotola mama na biso mwana. Bref, maman avandaki na mwana. Chose grave. Ya on a lobi ba mama bolinga biso trop. Mais biso nde. Bilima yaya. Biso mibali nde ba angwalima. Maman abi des choses. Ba sépara biso to sala déjà séparation du corps. Mais mobali alandi susu mama omoni, oza mwasi nanga, na lingaka yo mingi omoni tout consort oyebika nde biso to zara na bino. To zara toujours na maloba ya bien. Ce qui to pesi bino. Bobuka na lokola biscuit hélas. Oyebi biscuit hélas. Tuna bana kini ya kala. Bakoyebi so biscuit nani biscuit hélas ezani. Donc to beta lisolo. Maman lobi des choses mobali ya bondelinga lisusu. Bref. Bazongani. Or ndenge bazongani wana bakabola bango. Mwasi akoma pa na ye mobali pa atikala na ndako wana. Maman lobi des choses ba assistant nanga bazo tunanga soki mobali ayaka wana na ndako. Maman abi te ayaka te. To silana. Or, maman lobi des choses, tina zoko sa ba assistant nanga to silana. Nzoka mobali ayaka na ndako wana. Azoya wana ko tuta mama lukutu na ndako batike ba en fait iska batinda mama. Alongwe na ndako na ye ake kotala mwasi kote bachaka mwasi na mwana lukutu. Ah des choses. Yoka ba mama bolinga biso mingi mais to ebite mambo ekosuka nde mamba bolingo ezanga mutu. Ezanga pe suka. Donc ezanga ne bandelité na suka te, c'est ce que j'allais dire. Bolingo yaya ezanga ne bandelité na suka te. Maman bi des choses, to ça na mobali séparation du corps, mais mobali a bondelinga omoni, oza mwasi nanga tout ça, limbisanga na kosala esu bongo te, bref. Mobali a bandi ko ya na kintsweki na adresse ya mwasi, mais ba assistant ya mama bazo tuna est-ce que mobali no ayaka wana? Ya habité ayakate, d'accord, le rôle ayakate c'est bien. Fanda zala yo moko po mobali wana akoboma yo. Vzolanda lisolo, mais mobali akoma koya, mwasi ye moko alakisa mobali nani mobali na ya adresse, yaka bachanga na esika tel ti mobali ayeba kesika bacha mwasi. Soka ye kotala mama, erreur, lukutu na kati ya ndako wana. Mama lobi des choses o betanga na sentir pena boma. Mama bi des choses moyena gangi zate. Moyena yebisa na ba assistant social nange ezate po ba assistant social batuna kinga soki ayaka ngamoko na yebisa ka ba assistant social ke ayaka te bongo siko lokwa komi kwa ko tutanga lukutu na kati ya ndako oyo na ko yebisa ba assistant social ndenge nini to za wana mama bi des choses ngape mboka mupaya to umeli peti na komi na équation ngamoko nde na lakisa mobali oyo adresse oyo batuna nga na lobi kete ayebi awate mena minutu azo nyatanga sentir ya liboma na ndako sentir ya ko beta penzo zo kamwayo gangeza to ganga ndeni bayebi te ka yaka wana siko bakotuno yo to tuna ko mikonyoso na rapport yo lo barate bosko aye ko nyato lukutu na ndako ndenge nini mama bi desho mobali azo beta soka bimia lango azongi na baningane aye na ndako discussion kaka boye lukutu en même temps bayebi ke ba separa bango mama abi ayaka kolia wana alala ka wana bavandaka na ye wana ya tiki ndako kote babengana kota bengana ka mwasi ya tikalaka na ndako wana ba assistant social balongola ka mwasi bakenda ko placer ye kote musu na mwana atiki ndako ya zalaki ake kota na ndako ya mwasi ko beta yaya mama abito vandaka ne awa desho azo beta na ndenga mukete toliaka na ye awa tolalaka ne na ndako nanga abetaka nga pe kaka na kati ya ndako oyo mama aza na kilo ya koyebisa ba assistant social bref mikolo ezo continue kokende ezali na mokomusu banda kotambola na mobali na nzela kaka nde mobali azalaka na babrutalité ndenge bayaka bautaka na Uganda mobali azalaka na problème moko na makolo problème na makolo tango bakomi na niveau à Suède yoyebika système angunda mobali abeta mouve makeno babeta nga lisasi na likolo mais mama lobi eza nango lisasi te ezaka système angunda
eza lisasi azara na problème na na likolo nde ba beta système angunda ke non tozwaka ba bal tant tokima ba bitumba RDC banini ba les zwaka na likolo. Bref, tant ba komaka na Suède nde ba pesaka papa beki atambula na beki net mutazara na lisasi na likolo faut les ba opération ba bloquer belé mais azaka na problème na likolo. Chose grave, ezana mukomsu botambo na mobali na eka ndenge zalaka ba discuter na nzela ba discuter na nzela mobali azui beki ka na elongi ya mwasi ezui na minu mama lobi des choses 3 dents minu misato ekwei mobali azui beki abambi mwasi alingaka bamba ye na elongi ye juste na minu ka 3 dents ekwei bakangi mobali bake na ye na prison asali 3 jours mama sutuka boye ba libéré boye pe handicapé bayaki na système angunda bayaki famille bayaki couple yepe handicapé abuki mutu minu misato 3 jours après ba libéré handicapé mama tali oh mais botiki ndeni mutu abuki nga minu. Bref, association ba assistant bazui mama bake na mama na hôpital bache mama 3 dents fabriquées, ça dit ba dents originales les até bache 3 dents fabriquées bazongisi 3 dents mama lobi des choses ata bazongisi nga 3 dents liboso mais ba dents nanga original ou originaux et longwe maman na biso azana 35 ans d'âge, moi c'est à 35 ans d'âge et là on dit maman linga tout na conseil na suka mama lobi des choses mobali ya bookinga minu na beki a bamba mama beki awa ka mama kwei na nzela makila batuka ande na nzela za ka bengi police ambulance bakumbi mama bakene na hôpital bakangi mobali nde bakendaka na ewana balandeli bakotaki na prison 3 jours batiki. Mais chose grave mama lobi des choses na minute au problème tozo welela nga na lingi lisusu te na yebi pelo ni na salate mobali to yaki na ye mais tala ba comportement mobali toza na 2 ans et demi mobali quit mobali ba problème jusque là bakangi déjà 3 fois babuki mwasi na ye minu misato bache mama bache ba remplacer ba dents. Mais problème eza na kat baza na séparation ba séparer bango de nouveau na minute oyo mutu na coin na ye mais mobali ayebisi mwasi na ye yo ndenge oza wana oza na droit ya kobala te soki omeki kozwa mobali mukona kokutona mobali nde mukolo ozonga mabele tozande awa. Voilà pourquoi maman ekosenga conseil mobali alingi komona te mwasi asolola na mutu et a promettre ye mukolo na komona yo na mobali nde mukolo wana na koboma yo mukolo na komona na mobali nde mukolo kozonga mabele toza awa. Yango mama azolela mama abi des choses nazolanda yo depuis naza na Suède papa tunelanga conseil na sala nini eloko nini oko sala pona mobali yo mama azolela mama abi des choses naza na 35 ans d'âge naza na temps ebele ya kosala vie bien que na posa kozwa mobali siko te mais mobali déjà azo promettre ko mekate soko meki kaka kozwa mutu eke na kutio na mutu ozongi mabele. Voilà toza wana elo ni yo koyebisa mama na biso conseil nini yo kopesa mama na biso asala mama a continuer ko vanda na yega ye moko mobali kuna azo sala vie na ye to mama a forcer ko kendo lingana na mobali wana bavanda kaka to mama azela kaka mobali wana to soki pe bakabwani mama yo tikala kaka bongo jusqu'à la mort. Ba question toza na ngwango wana conseil ni yo kopesa mama na biso na biso bien ke bayaki couple bana misato baye na mwana moko mibale batikali mais na minute oyo mobali bakwit mobali ko beta alongoli mwasi minu misato bakangi mobali déjà 3 fois mama lobi azo beta ko benga na même na mwana libanda na malili wana ton bazaki ensemble mama yebaki telo ni asala poza emutasika na poto ba assistant social ba kaboli bango mama ye moko asali erreur abengisi su mobali na adresse bakenda ko bomba ye mobali ko nyata mobali akima adresse na ye bakomi kovanda na adresse ya mama ko nyata. Mais chose grave ya suka aba babimaki bazotambola nda azui beki atambola nango abambi mwasi mino mwasi elongwe bakangi mobali auti prison abimi mais mama bazongisi ye 3 dents ba remplacer 3 dents na minute ba séparer bango de nouveau
mutuna kwena eme mobali atindela mwasi toujours mbela soki ozwi mobali oke mabele. À vous les claviers, conseil ni okope sa maman na biso, maman asala nini. Bande kwa souhaite pe balandara des shows de Nar TV, boki kotike la biso pe commentaire. Et kosala bien ko le problème atanga ebelo ni akosala. Yaya. Elo ni to baksana kat. Oyebi ba comportement sauvage, c'est très dangereux. Na ucho beta lisolo mususu ya mwana poto azana Angola. Ya omona ba masolo tango ye e landana na ba série. Série pe mususu ango ekoti e sali mawa passe. Na soni mama azolela mama bi de show beta lisolo nanga na lingi mobali mais mobali ya lingi ngate mobali aya kolongola nga minu na âge à 35 ans mobali aya kolongola nga minu oyo elongwa na ndako ya papa te tindenge na koli minu mobali aya kolongola nga minu na 35 ans naza na 35 ans d'âge mobali abi alingi omona nga na mutu te na ko vivre ndenge nini c'est-à-dire il faut na tika la boye pona mobali to il faut na continuer kozaka na mobali wana. À vous les claviers yaya conseil ni yo kopé sa maman asala to sengi basage bo conseiller maman eko senga conseil public asala nini tozana émission en direct na pokwa lelo émission ko banda plus ou moins je ne sais pas ça dépend de la connexion mais tozana émission na pokwa les plus importants soko lingo raté émission na bisoté chaque cloche de notification zelana l'accès soko yebité. Cloche de notification, c'est-à-dire activez vos cloches de notification pour recevoir nos émissions à temps réel. Ngonganayo, il faut la boye. Voilà. Activez Ngonganayo, et ça a des traces de vibration. On a des traces de vibration. Ce qui n'a côté direct, yo po côté. Ce qui peut talara déjà des shows, au talara ba émission n'a retard, touchez Ngonga seulement. Touchez Ngonga pour la deuxième fois, ba okomelo des options. Tout est personnalisé, touché côté bakomi tout. Au moins Ngonga nous elati des traces de vibration et dans les bons. Ceux qui na koti yo pokota, tout ça na émission en direct na pokwa lelo ya kafu. Boya koyoka mamba mokili. Tout ça na besoin ba conseil na bino aline et ko sala bien ceux qui yo pokoti. Tout ça l'émission en direct ya mwana oya bimaki na mamani na Londres. Ti siko batu ba continuer ko benga émission le kaki depuis dimanche. C'est-à-dire, aux autres raté ba émission na biso po ngonga na yo eza activité. C'est-à-dire, bongisa cloche de notification ndenge na lakisi bino, bongisa cloche na yo, ce qui na koti direct, yo po ekokota direct, otalaka ba émission na biso na temps réel. Le plus important ko bosanate ya partagez votre émission. Pesa bande ko mususu ba pesa mama na biso conseil et ko sala bien, mama asala nini. Aimez commenter votre émission. Ezalaki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakouya. Pesa réponse. Ciao.